Bonjour la Chine, bonjour Karine Mokondi la baronne, bonjour bana membre, bonjour ba maman autorité, bonjour maman Anna Mokondi na Londres, bonjour Aimé la Donna na Nantes, bonjour Suzama na Nantes, bonjour maman Mylène Monde na Suède, bonjour maman Norvège. Bonjour papa Xbox. Papa Xbox bato bakomi koluka yo mingi balobi okomi absente yo polingi okima balobi na tuna yo. Papa Xbox balobi na nga na tuna yo yo pe olingi okima lisusu question yango wana yo nde mto opesa réponse papa Xbox. La Chine nalobi boye. En tout cas, merci pour l'émission à lobby. Merci. Merci Karine Mokondi. Tozaka na promotion. Na pesi ba bonjour na claque de Novan. Ba bonjour na yo papa. Mwana mobali nde azalaka intelligent ndenge wana. Ya te bana mibali ya bazoba wana ba songi. Non. Tolingi ba mibali ya songi te bana ana songi balingi kokaniselaka bana baninga mabe. Donc la Chine émission ezali na lobi na bino la Chine ba mama ba papa nzembo ya Karine Mokondi etouché bato ebele nazwi ba coup de fil ebele énorme nzembo wana etouché bato. Mama Florence, Mama Florence, bravo. Mama Florence, lelo akozonga na émission aya kosala témoignage. Aya kosala témoignage la Chine bozala ebele. Karine Mokondi a touché mitema misusu a bato o babanda ikoboma na ba marié na ba femme seule. Karine Mokondi nzembo o e touché bato. Donc, Mama Florence, ça na histoire munene. Asengi Karine Mokondi, merci. Akokai ko imaginer te ke un jour bako yemba yo mama oyo. Mama Florence est touché ye aya koloba lelo makambo minene. La Chine bozale bele nzembo ya Karine Mokondi bimisi makambo ba secret. Nzembo ya Karine Mokondi ebimisi ba secret na nzembo oyo elobi makambo ebele la Chine. Nzembo oyo Karine yembi eza na makambo ebele elobi makambo ebele na kati. Bao bazana courage bakobima po baloba ba vérité. Bao baza pe na courage ya koloba te ekote ya bango ete ipe bango parce que Mama Florence a remercié Mama Florence des États-Unis mwana ya Mama Anna Mokondi. Mama Florence des États-Unis ya Isa États-Unis d'Amérique azana témoignage na nzembo yo etouché ye. Akosala témoignage lisusu lelo na émission à lelo. La Chine bo manqué te. Ekope salem soupe batu misusu baza pe na courage ya koloba ango. Ba bimisa weza ekanga bango des années. Pourquoi ozaka wana ozolinga ko avancer te. Voilà la Chine. En tout cas, beau manqué te. Eza chaud. Karine Mokondi nga nazo singoka merci na nzembo wana parce que nzembo wana ekofungola bato miso ebele. Ekote ya pe bato ebele. Na bomoi na biso. Malobeza na kati ya nzembo wana bolanda. Oh ba sœur en Christ. Yo sœur en Christ mais ozobima na mobala bato. Yo sœur en Christ ozokosa nzambe. Olati sultan. Eza makambo ebele na kati. Yo mwasa libala ozokosa mobali na yo. Olobi oza femme mariée.
mais ozobima na mibali misusu okomisa mobali na yo etiketi mobali na yo akoma lokola mwa azobazoba moko boye mobali na yo papa abana na yo ou mobali na yo ka yali nzamba apesa yo yokosaka ye oza satisfait te na babesoin oyo ozolinga oke libanda okosaka mobali na yo ekomaka etiketi Karine Mokonzi asexprime na nzembo wana mais ba mama na ba célibataire ba marié na ba célibataire biso nyonso toteyama ezaka ba célibataire te ayemi ba célibataire na ba marié donc toteyama bizaleli etika ya mabetika etikama totika kosala nguma wana kolata sultani ya Yesu nzoka nde yo kuna okende obeta limbele na yo ozobeta limbele na yo ozongi na tongo oke na musala okobeta limbele na yo na mobali mususu nzoka nde oza femme mariée. La Chine en tout cas mwana yembi nzembo moko kitoko eza message apesi vraiment message la Chine Karine apesi à faire passer message wana na monde entier à faire passer message wana na monde entier penza donc to consommer nzembo wana ndenge tolobaki lobi historique il faut ko vide yango bon soki boza na temps ya ko vide historique na bino te bo vide ka soko oyoki nzembo ya Karine efase yango na historique na yo apo oyoki lisusu wana nde ekosala makambo mais soki bozwa nkimile ka le même ezosala effet te eza pe lokola ngai soki bozota ba émission bo supprimaka yango après o supprimer historique ozongeli sukotala émission wana nde ezosala makambo. Voilà la Chine toza wana poto yokana toza wana poto kabwana te la Chine s'il vous plaît toyokana Karine alobi na biso tozala bomoko tozala ensemble poto koka ko travailler ensemble tozala na ba jalousie ya pamba te parce que ngai nde nazabwe na liboma mokonzi na koza la jalousie na liboma mokonzi te liboma mokonzi pa koza la jalousie na ngate parce que tozolobelaka moto moko liboma soka za likambo na ngai mère fashion tala to sala boy ngape so na za likambo ya na liboma liboma tala to sala boy donc soki na oloba par rapport à liboma na tangi papa matondo te bokanisa te ki naza problème na papa matondo parce que papa matondo asalaka ba direct te na tangi liboma parce que liboma asalaka ba direct na sens wana na lobby s'il vous plaît la Chine to se comprendre tout le temps bien to zalaka na ba négatif souvent na mutute na ba idée te zara bien te nga na yaka na sina expliquaka makambo une fois pe na bando expliquer pe na banda olimbaka te na yaka pona lobela Karine Mokonzi na yaka te pona swana na bato na yaka pona bwakela bato bambwakela te na yaka te pona salela bato la Chine bato bazalaka balinga Karine na salela bango ba émission na yaka pona bongo te na yaka kaka pona lobela Karine mais oyo azomona kinga nazosala musala na bien te yeka na nzambe na ye après mukolo Karine Mokonzi na sina lobango nazo répéter liso na kotika soki mukolo Karine Mokonzi obinanga mère fashion de Nantes officiel kolobela anga lisute na kotika parce que yende mutu kolo makambo mais siko soka peki singa na koki ko insister te ezali bongo il faut ko respecta kama makambo ya bato soki bazoloba nga naza wana nazo respect ezali ka pona mukolo te respect ezali na nyonso ezala mukolo ezala mwana muke ezate parce que nga nazolobela Karine na manke ye respect non eza bongo to Karine pe aza wana te moombu na biso
parce que topesaka ye mwa ba mike mike il faut bomonelaka ye tomonelaka ye non aza mutu aza na besoin mwana wana aza na besoin ya soutien ya bato parce que bato balingaka ye te asala bango eloko te mwana bato asala kaka po aperce vi na ye me bato bakotela ye basala ye eloko moko tala nanu boyoka nde Clark Donovan alobi ke bengaki ye po baloba na ye mwana wana eputa tanga amoni ye alobi me mpona nini mokili eza boye bino mo boyokaki ndenge alobaki mokili eza mabe la Chine mokili eza mabe bana maba mokili eza mabe bamama autorité ndenge nazoloba mokili eza malamu te mais la Chine bana mamba bamama autorité nga naza mukolo naza mwana mukete oyo nyonso akobenga ngai po aya kobebisa nga moral na nga aya kobebisa motema mpona tika kolobela Karine nayebi te soki akozwa nga me nalingi te surtout na osenga bato bosala nga bapiège te eza bien te toza wana ka mpona Karine bobengaka ntango bozobenga po tolobela Karine bozobenga po tosoutenir Karine mais bakestion mpenza ezanga ntina botika kopozaka nga bakestion ezanga ntina nga naza na besoin nango te soki bozobenga na baémission bobenga mpenza kosoutenir Karine mais bakestion mosusu nalobeli bino boye bozwa yango na ndenge ya mabe te bozala mpe na place na ngai soki naza na pleine mission bozotuna nga bakestion mosusu nga naza capable ya korépondre yango te epuis nalobaka yango narepetaka ngai naza mwana membre te naza mpe mama autorité te ngai mpe nakota jamais nayebi na nga bahistoire ni ya bana membre ni ya bamama autorité nayebi na nga makambo na bango te nakota na groupe na bango te ni ya bamama autorité ni ya bana membre nakota makambo wana te nayebi na nga ndenge makambo na bango elekaka te donc bakestion mosusu nalingi te s'il vous plaît botunaka na bino nga te parce que naza na nga mwana membre te naza na nga bamama autorité te donc soki boza na besoin kotuna bakestion wana botunaka bamama Odette na Londres bamama Nana Mokonzi bamama Choupette bamama Chako baza ebele bamama Monique de Londres baza ebele bato wana baza na groupe wana ya Karine nga naza kaka simple chinois nazali simple chinois la Chine nayebi makambo ya Karine te nalingi naloba boye s'il vous plaît bozwa yango na ndenge ya mabe te nasengi bino vraiment bolimbisi pardon vraiment bozwa yango na ndenge ya mabe te nayebi na nga makambo ya Karine te nasololaka na Karine te Karine mpe abengaka nga te en tout cas wana nazoloba na bino la vérité Karine abengaka nga te mpo nayebaka makambo ya vi na ye bana membre na bamama autorité nayebi ata eloko te donc bo éviter kopozaka nga bakestion vi ya Karine nayebi yango te nga nalobela omoni ndenge ekomi promotion nalobelaka ye tozolobela ye ndenge eza boye soki bato babundisi ye todefendre ye mpo na soutien tosoutenir ye wana ngaka nde nayebi mais le reste en tout cas bo mélanger makambo te makambo ya bana membre na bamama autorité eyaka na fashion na mère fashion non mère fashion aza kaka mpona kosala promotion ya Karine na kosoutenir Karine na kodefendre Karine donc yango wana la Chine en tout cas soki boyoki émission oyo bolimbisa nga bozwa yango na ndenge ya mabe te tozala nde na logique tozala clair comme ça ntango bozokota na baémission bopozala nga bakestion wana te nalingi yango te parce que ezotala nga te vi ya bamama autorité na vi ya bana membre ezotala nga te epuis nayebi na nga makambo na bango te donc ngai ntango na présentaka émission
ezaka poto ça la promotion à Karine mikolo nde promotion totika ba question inutile we ezangi songe na makolo totika soki bolingi boza na telefone à Karine abombaka numéro na été atia numéro na atanda penza lokola mbisi na wenze donc soki bolingi bobengi Karine boposer ba question wana parce que ngai naza incapable ya ko répondre bino ba question mususu voilà nalingi te nabeta libaku munoko ezaka munoko voilà la Chine natiki bino naza na musala mais na osala mo effort pona kubwaka mwa vidéo pona chaîne voilà la Chine toza na mission na pokwa ya kafu bo manquer te mama Florence ya obeta témoignage likolo nzembo wana ya Karine bokota belé bo s'adhérer pe la Chine bo s'adhérer lisusu allez ciao c'est ma façon de notre officiel bye